Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini comportement ya bato oyo bazali kobenga ba combattant to ba voyou ya poto makambo bazali kosala bandeko wana bino moko ifo bolukela yango kombo pe kozala malamu bino moko ifo bomituna eske bato ya boye nde tondima bakende na Kongo po ete bazwa bokonzi baloba ete bakamba biso ebongi malamu tomonaka réalité awa bandeko babolingo ngai tango bato mosusu balobaka ete bato ya radio Zumel 1000 mosala na bango bazali koloba ba makambo tala ba makambo mama Rosalie azali koloba tala makambo papa Roger azali koloba bandeko soki ozali moto penza o motu esalaka malamu ovandi o raisonner malamu pe okantali malamu makambo biso tolobaka okomona ete biso tozali na raison na makambo mingi oyo tolobaka eloko ezali wana po ete congolais alingaka vérité en face te congolais soko obandi koyebisa ye vérité kotalisa ye nzela nde okomi monguna na ye azali meme prêt abanda kobundisa yo to abanda kofinga yo bandeko babolingo esalaki biso mawa mingi pe pasi na motema tango toutaki komona information moko elekaki oyo na bafoto ndenge batie ya journaliste oyo monsieur Adi Londole ndenge nini mwana mobali oyo voyou oyo mwana mobali oyo soi-disant combattant na kombo ya Babin Masombo akamati azokisi ye soki pe abetaki ye molangi soki pe ebende ngai na yo toyebi te bandeko babolingo na banzi ete mikolo elekaki bomonaka bino moko ndenge nini kaka comportement oyo bazali kokontinue na yango basalaki yango lisusu epai ya papa Wechi mwana mobali moko pe kaka combattant akendeki agifle papa Wechi ngai nasepelaka makasi ntango nayokaki décision ekweyaki ete papa Wechi alobi ete bapesa bacombattant embargo me lokola balandelaki likambo yango na ndenge ya sese mpona kobondela mpe bake koluka bato oyo tosomba masanga tomela banini me bandeko oyebi ete bamakambo oyo ekomi koleka epai bakombata ekomi lokola bizaleli bino moko mpe
ba journaliste oyo bozali kolanda bango bino moko pe bozali kopesa bango occasion po ete basala n'importe quoi po mona ete bazali bato te bakomi kaka koagrese bino moko bato oyo bolekisaka babilili na bango oyo bopesaka bamessage na bango tala ndenge bakomi koagrese bino. Alors bandeko babolingo bino bokanisi bato ya boye soki penza bazwi mboka bino ba journaliste oyo lelo bozali na poto tango kokende na Congo bakotikela yo liberté na yo na ndenge ya mosala na yo sala po ete soki omeki koloba mabe oyo ezali kati na bango kuna na mboka bakoki meme kokanga yo mpe kobwaka yo na prison ezali komonana. Ndeko comment expliquer bato nyonso to bazali na poto oyo babengi bakombata na monoko na bango kaka démocratie na Congo démocratie eza te démocratie tolingi démocratie oui bolingi démocratie mais ndenge nini bino moko bozali kokoka kopraktike makambo yango ya démocratie te vraiment ezali kopesa mawa bozali kolinga kokosa mokili ke bino nde bolingi bokende kotia démocratie na Congo mais bino moko awa bozali koyeba te sansi ya démocratie yango mbala liboso na mona bato bazali kobeta ba journaliste po nini soi-disant bango nde balingi bakende kolibere mboka na bango bandeko tomonaka yango meme na bapays arabe na bapays arabe ata eza kotoka ata ndongwana ezali mais ntango journaliste akomi wana bato bakomi na esengo mpo bayebi ete message na bango ekokende mais oyo bakombata bakomi meme koagrese ba journaliste bandeko botala modele ya pota oyo ndenge bazokisi monsieur Adi Londole ata bino moko botala yango est-ce que oyo ezali normal ke bato ya boende bolobaka tango nyonso soki basali likambo baye basengi pardon bolimbisi bakobanda kaka kocontinue na barythme na bango oyo ya koagresaka bino après nsima baye basengi pardon bolimbisi bandeko ngai na kosenga na monsieur Adi Londole soki akolanda émission oyo tozali kopesa aporte mwana mobali oyo plainte parce que oyo asali toloba sikoyo ndenge azokisi ye na mutu soki sikoyo ezwaki na place ya mabe ou bien azwi choc na mutu akwei ou bien akufi elingaki ezala ndenge nini bomoni rythme oyo ndenge bazali kolinga yebi te po ete bamemela biso na kati ya Congo Pasteur Muku na ebisaka biso alobi ete bandeko bato oyo soki bozali kodenonse bango te ezali mawa pe Pasteur Muku na lobaki eloko moko te nzambe apambola Pasteur Muku na esika azali nzambe abakisela yo mingi mpona maloba na yo Pasteur Muku na alobaki eloko moko alobaki boye alobi azali kotrouve Joseph Kabila azali penza très sympa ke bango parce que amoni epa na bango kaka violence bamakambo ya mabe makambo mabe ndenge na ndenge yango na bandeko babolingo tozali koyeba te tozali kokende wapi tozali kosala nini po ete makambo ndenge ezali koleka ekomi kopesa mawa bandeko babolingo na koyebisa bino boye il faut boyeba yango ete botalaka deja comportement ya bato oyo bazali koloba ete bakomemela biso kimia na kati na Congo pe tokozala na avenir moko meilleur na kati ya Congo botalaka deja comportement na bango awa tozali koyebisa bino soki bosali erreur bato ya boye bazongeli biso na mboka période ya 32 ans ekozala kutu muke na banzi oyo ekozala pire bandeko ozomona ete comportement ya bato bandeko yo si omona moto nini aza koloba ete démocratie tolingi démocratie mais alingi kotikela moninga na ete apesa expression liberté na ye ya parole aloba oyo ezali na motema na ye soki omeki koloba malamu mpona nini ozali koloba boye ete bandeko tokomi wapi tozali kokende wapi bandeko nakoyebisa bino moni babiloko eza kosalama lelo ezali babilembo nzambe azali kolakisa biso ezali babilembo nzambe azali kolakisa biso bandeko
soki tosali erreur tokoregrete Joseph Kabila ata mbala 10 000 fois. Makambo yango eza komonana botalaka yango deja ezali babiloko mosusu nzambe azali koenseigner biso mpona kolakisa biso koloba ete botala bato oyo bino bozali koloba bango nde bakomemela bino avenir meilleur na kati ya Congo. Po ete moto na poto aloba lisusu te omeki koloba boye bakangeli okada omeki kosala boye tokobeta yo me wana ekomi nini bakomi meme kokangela bakokanga mitif na batata minene oyo bazali na bafamile na bango na bana tokobeta tokosala bo okomona mwa mutu yango aza koloba ete tokobeta yo mwa mutu moko boye soki mpe ayelaki potongo na banzela nini ya bamakolo akomi awa akomi mpe kotombola mapeka mpe koloba n'importe quoi. Respect ezali lisusu te na bamikolo oyo bazali ya na poto. Okomona mwana moko boye po babengi ye kombata balatisi ye mwa sokoto ebimaka solo aye mpe liboso azali koloba azali kolakisa meme bato baleki ye na mbula misapi wana ekomi nini bandeko babolingo tolamuka bapeple congolais tolamuka po ete bozali komona lelo soki bozali konéglige yango ezali lokola babomba retardement bandeko pendenge ezali wana bandeko tozali koyebisa bino boyeba yango ete papa Etienne Tshisekedi akomemela biso kaka bavoyu na kati na mboka. Bandeko babolingo biso ndenge tozali awa tokoki jamais kondima bozoba oyo nyonso tu bana ya bakombata bazali kosala awa na kati na poto ezali malamu te. Bato mobimba bazali kolakisa bato kaka kriminalité mpona nini bana na bango babotami awa éducation nini bazali kopesa bango makambo kaka ya mabe soki bakombata basali babétise wana bomoni mokili evandi nie wana ele bango bakomi koya mpona kose justifie bomoni yango normal. Mais soki mwa likambo moko esalami bien na Congo ale babandi kolobela yango bakomi meme kooblige na bajournaliste congolais il faut botombola mongongo bolobela yango ekomi nini oyo bandi kokoma ndeli seki babandaki na Monsieur Wechi bomoni ndenge bamenasaki Monsieur Wechi azwaki likanisi ya malamu po ete bazwela bango badesizio moko ferme alobaki ete 3 ans bapasaka lisusu bamessage na bango te me ndenge esalaki bango kobanga balukani ale bake babengani po ete me bandeko nga naza koyebisa bino ya solo boyebi ete Pasteur Mukuna atikelaki biso message ya makasi oyo nzambe lelo azali kolakisa bolingo azali kolakisa bilembo. Pasteur Mukuna alobaki malamu alobi boye bato oyo il faut kodénoncer bango mpe Pasteur Mukuna ayebisaki biso alobi ete bato ya boye kaka na bamakambo ndenge eza komonana eza kolakisa ete bakomemela biso mpe rien na kati ya Congo. Bandeko oyebi mosali na nzambe soki aleki na esika soki alobi liloba na nsima ya mikolo bobandi komona bilembo seke mpenza azali mosali na nzambe yango ete nazali kopesa respect makasi na Pasteur Mukuna na pardon na évêque Mukuna mpona bamessage na ye apesaki tozali komona bilembo po ete moto na nzambe soki azali koloba liloba il faut bilembo emonanaka ndenge évêque Mukuna lelo bilembo na ye ezali komonana po ete évêque Mukuna alobaki soki bato oyo basali attention te bazali kokontinue na basituation bakomona ete makambo nini ekoyela bango il faut basenga bapardon. Mais tango kaka Pasteur Mukuna apesaki bamessage na ye eloko ekamwisa biso ti lelo toye komona ndenge nini oyo tata oyo abandaki kofinga Marie Misamu abandaki kofinga Pasteur Mukuna abandaki kofinga Pasteur nyonso ya Congo na mama Laure Mbongo
bino moko boyaki komona ndenge nini esukelaki ye lelo ndenge tozali koloba boye akoma condamné na hôpital me ndenge abandaki kosenga ete asenga babolimbisi bato baye batelemeli ye ndenge toyebisaki bino ke mwasi ya Jean-Pierre Bemba atelemela ye alobi ete ameka kosala yango te mpo ete wana ezali neti azali koboma lit botala kaka première dame tolingaki tozwa première dame ya ndenge nini oyo bandeko bozomona kaka na bango nyonso tu baopposant congolais na bana oyo babengi bacombattant bango nyonso tu bazali kose comporte kaka na ndenge ya kikuluna bandeko soki bozali kotala bacomportement na bango eske solo mpenza bato bakomemela biso vie meilleure na kati ya Congo tomonaka mosika bazali bato ya kopesa confiance te po ete bazali kaka na mitema mabe mitema ya mbindo po ete na poto oyo basi barate nyonso bayebi lisusu ndenge nini ya kose rattrape te bango bazali kokanisa ete bakose rattrape na makambo ya Congo mpe bango bazali kokanisaka soki bazwi mboka alende nyonso tu bachange kuna na Congo bandeko bino bozali kosakana bino bokanisi ete bana ya Kinshasa bazali lokola kaka bana ya deuxième république oyo boyeba ke boyeli bango dictature bango mpe bavandi be bandeko bino boyebi ete ke ndenge ezali wana bana ntangu bazalaka na bino mayele po ete basi bayoka bamasolo na bino bango balobaka ete soki bosale kutu basi balobaki ete soki baelektio eleki bomeki koyela bango mobulu na kati ya mboka balobaki ete bango nde bakosaprendre na bino soki boyebaka histoire te me boyebaka ete bana ntangu balobaki ete bango nde bakosaprendre na bino mpe bayebisaki deja bakonzi ya Congo balobi bomitungisa te baoyo bakosala erreur bakende koloba neti bakotela kote ya bakongo baya koleka neti kote ya banjili balobi bakokanga bango na maboko mpe bakotumba bango bazali kokanisa ete makambo bango bazali kokanisa ndenge batikaki mboka ezali kaka na ndenge ya ntango ya Mobutu me boyeba yango ete makambo esi ebongwana bozomba na bino ekomi nde kolekisa mpe tokomi komona ete na mawa mingi koloba ete ozali congolais po ete bino nde boyokisi bacongolais soni yawa na kati ya poto papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo vraiment ezali kosala pasi pe mawa komona ndenge nini comportement ya bato na poto ekomi lokola comportement ya banyama na kati na zamba tango na yokaka bozali koloba bakombata balobi bachange bakombata balobi bonatalaka na sekaka na lobi ya po bayebi bango malamu te ebongi malamu bomonaka bamakambo baza kosala bino po ete boyebaka ete bozali na affaire na bavoyu na kati na poto bino bokanisaka bozalaka mpenza na baaffaire na bato normal me bozala na baaffaire na bavoyu. Alors tala comportement ya bato oyo Etienne Tshisekedi aza koloba ete bato barezonaka malamu na basituation ya boyi bandeko Etienne Tshisekedi asalaka badéclaration alobi te ano bakombata ndenge bazali wana bazali bato oyo bazali bavoyu te me tala ye moko Etienne Tshisekedi atala sikoyo oyo ezaki voyu te tokobenga yango nini po mona ete toyebisaka bino meme na baopposant na biso bakoma na bango bacomédien bakoma kokarese mabe soki bamoni ete ata likambo wana eza mabe eza na avantage na bango bakoma kokarese yango mpona kolakisa na bato ke ete wana eza mabe te eza malamu bandeko eske likambo oyo mwana mobali oyo ya voyou babin asali eske adi londole azali mwana na ye po akende kozokisa ye na modele oyo yango na tozali kosenga na adi londole koyoka te ke bato baya na pembeni ya no mon cher biso na biso bana Kongo te po tango babeti yo boye soki shoko wana ezalaki na place mabe okoka kokwea po okufi pe famille na yo baperdre yo alors pourquoi kotikela kaka bato oyo tana makambo ya bozoba boye porte ye plainte parce que basalaki yango epai ya Mesewechi mwana mobali mosusu ozwi abeti Mesewechi mbata mwana moko ya moke mwa voyu moko boye na poto aza kozwa pe loboko na ye aza kobeta Mesewechi
Alors, ce qui a été tal le cinéma et on continuer, il sous ça a dit l'ondolé. Tu as évité troisième personne et kozala nani. Il y a un été bino, journaliste au Congo, bon tellement bon sangana, pour être bon luka décision mon ko ya makasi boko joie pour na aussi saba makambo bandeko. Bino journaliste et le bozali ko bossa na lokumu na bino. Bozali ko bossa na lokumu na bino kutu bato bozala gaite bozali ko bima na ba caméra na bino ko kende ko filmer bozali ko passer message mais bozali ko yeba gomiye ba valeur na bino te pona ko kende ko kotaka kaka na lisanga ya ba combattant tala lelo makambo bazali ko sala bino bozali bato bozali na pouvoir ndeko soki oyebi yo journaliste oyebi pouvoir na yo zali na yango te alors tika mosala na yo parce que ko kende ko mi sambwisa likolo ya mo bato moko boye ba yebi ete valeur ya makambu ya Congo te ba yebi ete valeur ya makambu ya mbok ya ba journaliste te baza ko yepe ale aza ko zwa nzete aza soki eloko nini aza ko bamba Adile Ondolé pe ko zokisa ye boye bandeko ngai na kotuna est-ce que monsieur Adile Ondolé Babé Masombo na yo niveau na bine kokani est-ce que Babé Masombo tango alobaka liboso ya caméra oza komona kaka mutu moko niveau eza te kaka na bamasolo na bango ya lokuta oyo nazali cadre ngai nasala bamakambo ya lokuta bandeko bacadre yango na tozali kosenga bino bato bokendeke liboso ya bakombata wana kofilmaka bango kolobaka n'importe quoi ebongi malamu tozongelaka bamakambo ya paster mukuna oyo aloba yango wana na ntango oyo na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso message oyo paster mukuna maloba atikelaka biso maloba wana ezalaka makasi mpo na biso mais to néglige ka yango po ete paster mukuna alobaki bato oyo il faut kodenosaka bango bazali bagarde civile bazali ba DSP baza kocrée badésordre mais mingi batraitaki paster mukuna motema mabe boye mais lelo bozali komona po ete balobi vraiment osali ya nzambe soki atiki liloba na ye na nsima na ye il faut babilembo emonanaka yango na ete toye komona ete paster mukuna azali na babilembo ya nzambe mpe nzambe azali kosala kati na ye mpe nazali kopesa mpenza barespect mingi na paster mukuna mpe nalobi ete nzambe zwa lokumu namoni ete na kati na Congo ozali na basali na yo oyo otie na kati ya Congo oyo opesaka molimo na yo esengeli na biso toyokaka bango yango na soki tozali koyoka tobombaki makambo oyo paster mukuna yebisaki biso totiaki yango na mutu mbele lelo bamakambo eza komonana te mbele lelo tolingi tomona teke Adile Ondolé oyo azali na bapota na mutu to mese weti ndenge babetaki ye elingaki komonana elingaki kosalama te po ete na ntango wana tolingaki topesa bango déjà distance mais soki lelo bozali kokutana na babiloko boye mpo bino moko nde bozali kolinga kokende koembrase bamakambo na bango mais c'est vrai que lobaki malamu ba pesa bango embargo bokamati boki bolobi na cesse mais tala lelo ba résultat ezali pasi pe mawa papa Botamba tiela biso babilili to rappeler message oyo alobaki na ba congolais bazali awa to monisa bango ndenge nini mosali na nzambe soki aleki na esika alobi liloba ba effet nango ekoya pe ba effet nango emonani paster mukuna azali penza ya nzambe pe azali na liloba na bilembo ya nzambe po ete alobaki na liloba alobaki teke obi asala soki nini kaka liloba nzambe apesa ye pe bilembo emonani omoni epaphrase akomi coincé to stationné na hôpital akangami kuna po ete paster mukuna alobaki ete bosenga pardon bamonaki yango liseki sikoyo epaphrase bato oyo bamesana kotinda ye bakende kobimisa ye na mbeto hôpital mpona kolakisa ete oyo azali ya nzambe bilembo komonana parce que paster mukuna ntango alobaki tomonaki yango liseki alobi na biso malamu alobi todenosaka bato oyo mais bato mosusu bazali kolinga kokende koembrase nde makambo ya bakombata botalaka bilembo yango wana po soki toyokaki oyo paster mukuna alobaki mbele babiloko nyonso ezosalama te mbele tolingaki to evite bango bazali bato ya kotika bango na kue na bango ezali kaka teke soki okei kosala reportage ya bakombata
nde ozwi succès ou bien soki ni non bazali bato il faut kotia bango contre mille kotia bango de côté bandeko biso oyo radio Zoumel 1000 tolobelaka bakombattant totiaka bango na esika na bango est-ce que bakongolais balandaka biso te bakongolais bayokaka émission ya radio Zoumel 1000 te yo kanisi soki opusani kaka pembeni ya bakombattant obandi kosolola na bango mpo obandi kointerview bango kofilme bango nde wana omoni ete okomi journaliste ya solo non mpo ete ezali na bato ebele bayebi ete bakombattant ce sont des voyous balingaka kutu mpa meme kolanda bango yango wana ebongi malamu ete babilembo eza komonana lelo ezali basini ya mpona kolakisa ete bato oyo bazali kokosa ete tosi tobongwani tozali bavoyu te me bomonaka babilembo na bango ya bavoyu ndenge ezali kolakisama ezali pasi mpe mawa papa Botamba atiela biso baimage mpona tomona toyoka bamaloba ya paster moku na ntango alobaki bato mingi banegligeaki yango or kezalaki maloba ya motuya soki tosalelaki yango tosimbaki yango lelo babiloko nyonso tolingaki tobanda kokutana na yango te to bajournaliste mosusu balingaki babanda kokutana na yango te mpo ete soki bazali kokutana na yango bango nde bazali kokende kokarese babétise ya bakombata kosepela na makambo bazali kosala me tala ndenge lelo ekomi kotournele bango moko mpo ete bazali koyeba teke bazali kaka na bavoyu yango ete mosala ya kivoyu ezali mpe komonisama kaka na kati na bango moko bajournaliste bazali kokende mpo ete baembrase bamabe na bango papa Botamba baimage s'il vous plaît. Bon na koloba ke merci na mutuna na yo ezali passe pe mawa ya komona batu na raisonnement tel que oyo oti koloba biso tokanisaki koya na bino na poto awa ekoyi ko apporter quelque chose na mitu na bino ya soki boye na mboka ba apporter un plus mais constant quand même malheureux il y a que batu batikali même na Congo bazali quand même ko raisonner plus instruit plus sage que oyo ngana ye kokute pa boye mais mutu afandi na ijofa ko raisonner ba raisonnement yité oui ça ba acte na ko loba que y a banditisme bochende banditisme na poto même les besoins de combattants non ngana ko benga bango ba garde civile na ba DSP parce que je me demande wozolo ba que ba combattants bazobundela mboka bazobundela ngo na sens nini na sens nini bazobundela mboka bazobundela ngo na ba idée mboka bazobundela ngo na création te parce que si on a ba acte tel que oyo ezali ko salama nini ba congolais ya Kinshasa ba kozela ya ko bongisa mboka ça c'est la dictature ya Mobutu c'est pour cela que na bengi ba garde civile na ba DSP bo changer bango Congo mais ngana ko ekoloba ke bango ndebe escroc ba menteur je pèse bien mes mots. Ce qui parfois balingi bachi ya terrorisme na poto ya ce qui bazolo ba ke combattant batu babangaka ou soit ce que balebi kolobati pona combattant ba kuya ko sala yo mabe ça ngana ko tolérer angote batu n'est pas une biso et c'est la ba autorité au baza sur place au ba toucher église ngana la pongité mutozo ko to ko profaner parce que ba ko sala ngona ba musulman te bango ba ko na musika ba musulman même kazamu keboy ba ko sakana te koloba ke ba passer bazo ko sabiso pour passer abima bien faut finga bila balimbo ko ba komisa ba passer nyonso ba politicien si ça pour passer abima ya bien il faut finga kabila ou soit dans un discours politique na boye politique ce n'est pas ba combattant ba komisa nga politicien babisoko boy politique la politique si tu ne veux pas de la politique s'occupera de obligé je suis seul maître de ma vie ba combattant ba komisa nga politicien te pourquoi na ba mater na bino bozali ko marteler en gote chaque jour que congolais
tala o ezo le karamboka to sambela pona ba ndeko na distraction et les kakana ba télévision nyos Sarkozy azela pourquoi vous autres puisque ba mindele nde ba maître ya monde pourquoi vous autres na Sarkozy te banani bezo pelisa bituma na mboka donc ba crime wana nyos ezo le kana est et le kana télévision na Kinshasa. Non, écoutez ba tu bazeli koya na bituma na Afrique ça banani n'est-ce pas ba mindele. Donc, si quoi bisonde to kameti bituma to chekona ba violer bat. Ozo que raisonnement wana. Te balobi évêque Pascal Mukuna a sala kanini pour que a participé pe na ma. Ici intenga na pasteur, j'ai pris pour namboka na zeli côté batou, bala nzambe na côté na makamba politique. Même ceux qui babomi bandeko na yo proche pembeni na yo. Tangu Yesu yaki akutaki ba Israélien bazaki na bumbu ya barome. Okoye bisanga place alobaki makamba barome ya kokota kuna bona ba totel mesiko to kana kubenga na barome. Ce n'est pas mon travail. Batuna ba camere, batuna ba politicien, ba kotuna pasteur. Pourquoi pas autres nous sommes au soulever le remoro ya Jésus tangayaki akutaki boumbu ya ba israélien na ba romain na habité soko ko approfondir bango ezala quoi na sotu na boye na Congo il n'y a pas que l'église réveil ba musulman ba zakuna ba catholique ba zakuna ba tunika ba musulman te ba landaka bino nde mingi non ko landi biso mingi lingo bani eza bêtise. Et loko bazo solo na conséquence na ngo ba yibiango te ba sekana kana nte kuna nzambe te papa ne za ko ebisa yo que et cause le commencement ya fait na bango on ne touche pas l'église okoyi ko sala tout mais c'est là ailleurs même ceux qui mutaza ko kumba église boza ko ndima ete mais il faut respecter la maison de Dieu, c'est ça bien sûr maison de Dieu na zeli ko ebisa que même Yesu yebisa ki batu que les rakuti bateki na biloko na temple ayebisaki bango nita kuna nzambe eza place alusam soki ezeli ke respect même ya ndako na nzambe eza te balingi ko apprendre bato leson nini puisque soki moto aza combattant ya solo azwa avion ye na Kinshasa Kabila aza na poto te Kabila aza na Kinshasa. La question na balobaka pe que bango nde balobaka la révolution commence à l'extérieur avant et comment pour peut-être tamsou bazali ko pekisa population za na kati ya Kinshasa bakokana ko yoka ba information à travers ba radio ba ba réalité. Est-ce que Kinshasa ba bi réalité ezoli kanaki yoka na Kinshasa ba bi bien que tu sais que pourquoi voilà. C'est parce qu'il y a eu élection ezali bango ba bi te élection ezali. Et pas n'abisso soko lingo au renverser Kabila. Il y a quelle élection ezali. Ngana kanisa ke tokuta bato bazana logique. Ya tozana ba candidat na biso mitano. Bazo yakuna pour tous au pouvoir par les urnes. Parce que babenga ki obo solo là il paraît. Non, na modèle na bango. D'ailleurs na modèle na bango, ngana moni muto ko sona bango te. Les gens sans chef, sans organisation. Okosona nan. Je n'en ai pas besoin. Le fait que ba profaner maison de Dieu jusqu'à ce que bango ba kusenga pardon. Pardon na yoto pardon na nzambe. Ba kusenga pardon d'abord na ba chrétien, ba kusenga pardon l'église. Papa, we di conséquence te. Boko sel bozo sel je parfois za jeunesse. Mutezo sel bango. Jeunesse mutezo sel bango. Batanga Bible. Ba mona bato ba sakana ndako na nzambe suka na bango ezakini. Biso toza bande kuna bango lokola ba congolais. En tant qu'homme de Dieu, Sokolobi, Omeka, Kosolona Bango, tout en te référant à la Bible sur ce que Onyos Tuoza Koloba, pour que Bazonga Nanzela, Rolobani. Naza Kwebsoke Kosona Bango, jusqu'à ce que va présenter pardon l'église du Seigneur. Ce qui Bango Babi Moutouye église, je regrette beaucoup. Bazana leçon ba kopesa bato richesse. Puisque Moutou, oyazana leçon kopesa kuna, il faut abandonner nous d'abord yemoko na kosala makambo ezana nzela. Mais na lire besoin sala makambo ezana nzela te. Pourquoi vous avez reproché bato richesse? Et ce qui est que ba maman, na ba papa, ba fan dia poto, ba zeli ko apoyer bato ya boye, c'est regrettable. Oui, c'est des actes de vandalisme. En tant qu'homme de Dieu, est-ce que tout ce qui se passe au pays, au Congo, est-ce que Kanisi ezali malamu to
il faut yebisa bango méthode nini o bakoki ko revendiquer pour que bayoka bango. Est-ce que nyonso eleka na Congo eza malamu mabe eza te na baye bazali ko kamba mboka na biso? Wana eza mutuna kutuna ngai te. Bango bazana méthode na bango ngana kopesa bango méthode te. Non, nazolo ba par rapport à ezoleka na Kinshasa. Est-ce que nyonso ezoleka na Kinshasa ezali malamu? Est-ce que mi kondi bazali ko sala nyonso vraiment na bolamu penda yo en tant que mokambi il y a plus de 200 églises il y a Congo. Sarkozy a zo sala nyonso bien. Ah ou na France revendication zakate. Nanu to monete bazali ko tambola ko revendiquer. Ngane zala kiawo na mois ya octobre novembre. Mais ne tika qui est sans ça zala kité. Puisque batu bazaki na ba grève, bazaki ko réclamer quelque chose. Mboka nini ba réclamer kate. Chez nous au Congo, je vais te dire une chose. Nous voulons la paix. Voilà. Nous voulons la paix. On en est assez. C'est parce que le makambo ya est bazo ko violer batu bazaki ko sala batu. Balingi ba ya ko violer batu msona Kinshasa. Parce que vous avez toujours à libérer, libérer one, une élection ou bien qu'on libérer na mindoki. C'est pour cela que na lobby que ceux qui bango besoin qu'on libérer moka, ils traînent na internet pour rien. Ba kita Kinshasa, Kabila zeli sur place. Mais il ne faut pas qu'on s'en prenne na ba musicien, qu'on s'en prenne musicien qu'on change na Congo. Passer à quoi? Bosakana va passer en français. L'union fait la force. Non, non, solo boboy. Bosakana va passer français à où? Balobakani na Sarkozy. Est-ce que c'est mon travail? Nga passer. Nga ina boya politique. Combattant mon koko sala nga politicien. Donc, et comme si koyo. En tant que Soki Tolobi Tocha évêque Mukuna, en tant que humain, position na bangoana, est-ce que vous pensez que Bazali a raison, ya kosala boye pour situation moko boye quelconque en tant que humain, oza komona que eza ko marché te na mboka? Le kola na mboka eza ko marché te, il faut ko beta ba musicien, il faut ko beta ba pasteur, ko kota na ndako na Nzambe. C'est ça pour na yo. C'est honte pour le Congo. Même ba Camerounais, ba Sénégalais, ba muso ba prendre biloko boye, c'est la honte. C'est la honte. Ce que ce soit comme ça, ce qui va mourir maintenant, Kabila, c'est chef de l'État. Ce qui a besoin de passer par le tokenité. Ce que c'est lui qui se passe à la commune à Koutana Kabila, balé. Ce qui passe à Koutana Kabila, balé. Bon, on l'air, on peut bagoya. Bako bengi sabatu, bako ndima bango bien bako nibangote. Ou bien, écoutez mon frère. Ou bien balengi, bah tous ceux qui basent les désobéir, na chef, ou un index comme qui a solo, bon on l'air bien opé beaucoup soit. Bah désobéir bien opé na bateau. Donc, ngaï en tant que pasteur, Bible les a recommandé ngaï ko respecter autorité établie. Ce gouverneur y a vu la benissina na qui, président benissina na qui. Appréciation bongo. Ce qu'appréciation bongo pour babi appelle ça 200 millions. Après 200 millions, même banque, même Sarkozy a 200 millions. Pour yo que il faut quand même battre la battre. Quand ba chiffre ba zolo ban, ils ont l'accepté qu'il y a du sérieux. Donc Kabila y a ce Kabila zo pèse 200 millions. C'est qu'il y a mon cousin à 200 milliards. Mais dans le moment mi base a besoin de 20 millions pour démarrer et démarrer. Kaka ya coupé sangai. C'est quoi zopé sangai pour nous saluer? Pose batonyo so peut-être ACK au senga bango ba voter. Mais ngana za na ba bando ngana za ko interdire bato politique, ko interdire ba politicien beaucoup de l'église. Yo kanisi que na koloba bongo ndena ko banga ba combattant. L'air na sala ke pa na biso na ba combattant de batina ngana lo. Vous allez inquiéter tango sala. Mais j'expose ma vie. Bango ba ko sala ngo. Yo muni mutu afandi na poto aza kolia sandwich na McDo azolo bana bo ba silikuna ke bo sa ko sala eloko moko te soke za pété okimi pona ni. Pourquoi ba kimi? Si le boya ba beti histoire le na kimi na mir ba soda ba la ningai na kimi na Centrafrique. Pourquoi kimi la na Centrafrique? C'est ça le problème. Mais ce qu'on va tout sur place pour voir ni les zangi répression.
Donc, vous allez koloba na bande ko na bino basili sur place que vous allez loko bezo salete ce que ça pété. Pourquoi vous en poto? Il fallait vous fendre kuna. Kokima koya se kokimi ba soda wana. Mon frère naza pasteur, na kutika la pasteur. Ce n'est pas koloba ke bolé. Ndiye ko bangisa ngai. Puisque même Kabila yebi que le fait que ta politique. Et que jamais en cause de la publicité, il y a un politicien. Est-ce que, en tant que pasteur, Oza, quand même, dans ma information que, ta mususu yote, baninga no mususu, kota rape na politique pour que, soit quand même, moi, quelque chose, pour na, solo la malamu pour tel ou tel parti. Au moins, l'air, vous avez quelque chose, c'est puisque vous allez causer l'allusion à la méthode de Mobutu Azalaki na yango. Mais je vous dis que Kabila a la méthode, il y a au côté, il y a un bon. Tout le monde se coûte à Kabila. Kabila pèse combien? Se coûte à Nae? C'est là, papa. Nakuta, ngaba kuzino se nakuta na kana bango. Nazako conduire militité de Batuna Congo. Autorité de la place, tu peux avoir besoin de moi. Message Nino Meme la rabat conditant. Non, nakolo bango te plus que ba combattant ba lobby. C'est quoi il faut na le vaquer. Na mimi la bango message évangile pour na banga ba combattant. Na solo kana bango oyo e bongena sur na bango na mokolo wana. Ça m'engage que moi-même. Mais mon frère, les rosolo va passer mon sous. Ngwandaza na mbokoy. Asangisa ka bato azolo. Les ngwandaza ki na mobutu. Azaki passer te. Qui passer na yende zaki asa. Ce qui se ko passer azali kuna azana mobutu, là il devient diable. Ngwandele na zaki na kishasa zaki passer. Et tu les lois zali ko réclamer qui passer wana. Mais pourquoi butu na kayete? Mais yo ça passer pourquoi zo sang c'est besoin na makama politique. Mais pour ça qu'on s'en prend dans bo zaki chasse pourquoi? Ce qui pasteur azana kishasa a trouvé que à quoi contre le monde politique, ça lui engage que lui. Vous en avez bateau gauche, vous en avez bateau droite. Mais évêque Pascal, il y a ça mutawapi pour le bimaramba gauche, na droite, muta MLC, il y a UDPS, il y a PPRD. Naza UDPS, naza PPRD, naza LP, MLCT. Ngai na pona milieu du village. Et là na bandi ko le makambo yo, les qui pona ba combattant de batinda kingaite. Ça va combattant. Ngana so benga bango bagarre civile. Ingolo bani garde civile. Acte bazo posé na ye na poto. Parfois les amenda seleke na ya na vivre. Bagarre civile o ya biso akala wana ba DSP. Nde ba bandi mouvement ya ba combattant. D'après maintenant ce que je vois. Puisque acte bazo posé, ils allaient acte bazo posé na Kinshasa. Il y a terrorisme. Biso tolobi. Boka nga mutola ba liso sote. Nde binoko ba komela biso kuna. Kinshasa makambo évolué, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Bah monsieur va y a coupé tête. Monsieur ça n'a promis na politique. Mais l'église bino pe bopek ça ba musicien wana ya bolobarake bato ba yoka musique wana ya mokilité ba on peut balobi ba yoka musique te pour ça la distraction. Au moins te quelque pour babet bazo betelango kabila. Hein? Non, babi distraction parce que musique wana surtout ya mokili ezali na ba dance moko o ezali malamute ba musique texte na bango baza koyemba ba parents ba koko yoka ngona bana te et en plus pona bango parce que je suis en train de dire tout ce que le combattant nous disent ici pona bango ba musicien baza ko soutenir pouvoir lokola bino ba pasteur. Écoutez Bokecho na l'air Mobutu Azalaki. Azalaki ko betela Mobutu te. Azalaki ko betela bato Mobutu te. Là c'était bien. Le kola ba wera bazo beta sikoyo bazo betela so Kabila. Là c'est devient mauvais puisque botol biftek. C'est ça. Wana za disra ngana zo senga ba mama ya poto na ba papa ya poto ba désavouer ba liko. Mouvement na bango ce que kozala ke banda ki bien sikoyo et déraper. Vous ne pouvez pas faire, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit. Dernièrement, Marie-Paul a bétaki na manifestation IDPS. Il faut battre PPR de Valandaye. Pourquoi bétaki na makambo IDPS? C'est ça conduire le pays. Mais c'est ça libre. Ce que vous avez trouvé quand vous avez la Kabila, a béti. Yo ko c'est pourquoi. Ce que vous avez trouvé quand vous avez la Kabila, a béti. Ils sont libres.
mutu nyonso asala oyo motema na ye elingi. C'est ça la démocratie. Ce que c'est dictature. Mais ozoloba on dirait tant boko barolandango bako yoka ote parce que bango pe bazana ma une certaine extrémiste ce n'est pas que bayoka mais peuple congolais oizali awa. Yoka ni sengana kota internet te. J'ai suivi kako il est déjà plusieurs personnes sont en train de les désavouer. Les besoins c'est les locaux il faut besoin un projet de société. Il faut pas tout le monde bien sage. Makambozo c'est les bien encadrés, besoin habite, besoin objectif. Mais quoi tourner objectif na bango. Ouais les qui na Égypte, na Tunisie, tant baza ko sala bazo bamba mabanga na basoda tout monde qui peut s'ajuster quelque part place wana. Il y avait aussi une certaine violence pour que ba libérer mboka na bango na ba révolution. Ba petit bande ko na bango. Au petit exemple là bien. Ba au mona ki ba Tunisien na ba Tunisien bazo bunda. Ba taka ki banen. Batakaki peut-être tam sous ba kondio bazali ko travailler na mon kondio balingi ba pauvre musicien zoya ndeko na yo uza ko ataka yo non deko mais c'est quoi le col aux autres bande wana na matanga ne binoao bobete misiki na bango te bobete ya Johnny Ondey ba wo bazeli na Londres babete ya James Brown ce que vous en a fait ce que vous en a matanga bobete ya bango te ba musulman bazala ko simbi mosquée moko ou simbi mosquée nyonso basolo ba ke ba pasero bazakuna ba fanda ba wo bazela ndengo bosale ba wo bazakuna ndengo bosale ba wo bazela ba pengi sa pasero moko te ya kusambela pona bango na ba musicien chrétien le roi Balor Mbongo ndeko na biso pasteur Epaphras o alobaki ke yo liaki mbongo o alobaki Marie Misamu azali lesbienne na mwana ya mokonzi moko ya Congo kaka Kinshasa alobi Lor Mbongo azali kolabo po travailler na mwasi ya Kabila nyonso na tango yoka kolabo wana monka kolabo pona kubangisa bato non collaborateur ou collaborateur c'est ce que je dis ce que bato yoki kolabo a collaborer kana Kabila bande kubokeba ce que Sarkozy a bengo yo kenete mais je ne sais pas pourquoi bezo bangi sa bato na niveau pe bato bezo bang tout d'abord ce que zoloba biloko na yoki azeli ko finga azo finga Lor Mbongo c'est déplorable même éducation de base oyo papa pesa ka mwana na yena ndako tika même ya que ça ça comme benga so disant passer à ba combattant mais pour moi ne siko esprit zo kamba bango nazo tel se yo siko que pour au discerner siko à lobby évêque mukuna azui 200 millions parfois azui bate 200 millions zanine na monoko na ye muto afani na poto peut-être ba franc congolais 200 millions de dollars ça dit que muto afani na poto mais azui ba valeur ya 200 millions de alors de baninga na ye ba garde civile na ba DSP bazui évêque azimbongo oyo solo bwana 200 millions parfois il bakiteke na koya na ye toujours c'est l'émission ba yibisingai ba bengi na zo tout na ye batonso bazolanda mais yo comme Antoine azongi pour la deuxième fois azo bondel na téléphone c'est quoi azolo baké ba piège qui ngai na la ki pongi pour yeba niveau batwana bazali ça c'est plus qu'un sorcier est-ce que moto to kole ba que moto za pasteur au sommet niveau na bango au lieu même ya ko s'excuser ko lo ba ke bande ko limbisa ngai il continue encore na mensonge ou ba tu nous se sentir que il est en train de mentir abiye azonga kasimate donc loko asia lobaki ke yo liaki mbo osa drogué parce que ce que vous avez simate lukuta na yo monani mutu ya Suisse nani azala ko sana seneri ozomona makamba batongo bazaka bato seneri bato yo bazala ki bakarte civile bazaka bato de passer wana seneri azaki mutu seneri ça veut dire que éthique est comme passer à Suisse donc on se trouve que bazo basé biloko na bango sur des choses dénayant ezala kola boyo kité
Mais bozo c'est bateau, bozo c'est pas ça bateau. Les lots Kabila à côté libéré na pouvoir te. C'est qu'un jour le pouvoir na yépé et là. Ils nous trouveront na Kinshasa. Ba wera wana bazana Kinshasa. Eve kazana Kinshasa. Ba fali bazana Kinshasa. Simana bango bato bazali. Bongo bokunzango bokuya kolia wapi. Puisque bokuta biso na Kinshasa. Ba kunzi pe ya terrain. Dans le roi bakuta bino Kabila pa kuta bino mbo vandisa e. Naza koloba na yo que na acte bazo posé. Quand nous trouvé Kabila pacifique bango. Bakuya komisa batebele bato Kabila. Na acte bazo posé sans le savoir. Acte de vandalisme. Acte barbare. Ce qu'on se même batuninga okopona nene. Na kopona bango. Kopona Kabila. Sokte na zoto na kopona Kabila. Ça je vous dis ouvertement. Na acte bazo posé, eza ba acte ya batu na Nzambe, ya batu ya bien, baza ko raisonner bien. Tala, boya ko instaurer système dictatorial, ya ko bangisa batu te. Ya soko le boye, ah ya ba ko bomayo na poto. Non, je suis là. Je suis là. Na zali congolais. Na ko sala oyo motema na ngezo tindika ngai. Na boye politique, na boye politique. Ce qui va le bicoler. Ça me fait quoi? Somonika quoi ya yebiseki bangwana awangani yango. Siko yokoloba que Marie Missa Mozeli PD. Elle est lesbienne. Ezali attention te, elle est lesbienne. Ata na ndenge ya bomutu boy. Et puis bazana ba preuve na ba photo. Ya ngaya la kisango te kaka ya Marie Missa. C'était menteur. C'était menteur. Asibite bako porter plainte. Soki awa ngayi na lobika na porter plainte. Akolonga. C'est-à-dire que l'idée ya côté ban Nzambe ezali akoloba que mama ya Lorumbongo azamunoko mama ya Lorumbongo ko kometina niveau ko finga baboti ya mutu. Non. Boka ni c'était que ba Congolais bazana Kinshasa ba zoba. Soki siko biso peto lobika vous pouvez vous fendre d'abord ya Kinshasa. Bon quand c'était que tout ça bazoba. Je rentre na Kinshasa. Na sosonga na Kinshasa. Bino pe boya. Comment on le roi menace en tant qu'homme de Dieu. Les menaces. Les menaces ba côté l'église. Le col bango ba côté l'église. Pas quand c'était que c'est tous mobiliser ba chrétiens to ko ça la prière. Kaka Nzamba kufa. Mais si Dieu est vivant, ba pasteur bazo chola wana ba kuluka ba pasteur na poto ba ko se repentir. Lo ba Nzamba kufa papa. Kokota na ndako na Nzambe si bino awo na poto bozeli ko accepter ngo, c'est déplorable. Nazo senga tous les chrétiens place ba kozela ba fuka manase. Ba c'est la prière. Nzamba s'occuper na bandeko. C'est honteux. Ba image je sais comment na Kinshasa. Ba tu bazolela. Ba koko comme ce terrorisme na niveau été. Ça c'est terroriser vos frères. Mobutu natango azalaki na pouvoir. Ba tu Équateur nyonso bazali ko leye pa Mobutu. Même en Kabila zaka tangé, ça veut dire que tous les Katangais Kabila zoli sabango. Ba Congolais na Congo na Asie na Amérique na Europe, bi nyos bolanda fungola matoi. Ok, nous revenons sur le plateau avec cette émission avec le Saint-Marc. Sachez que votre site, à chaque fois qu'il y a une action, nous avons une réaction. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, le responsable de toutes les églises à ce cas dans le monde, l'évêque Pascal Mukuna, est venu pour mettre le point sur le i, le bar sur le t et le béki sur le o. En tout cas, l'homme de Dieu, Tolinaki totuna une question après Bopemi Awa concernant Moussali Monene et Nzambe Coutinho Fernando. Mingi na ba internet ka ndenge za kolobama balobaki likambo ya Coutinho Fernando évêque Mukuna a prometaka ke ako éventrer boa. Et-il lelo tozelaka o éventrer boa o pesa biso ba vérité ya
peut-être incarcération ya Coutinho Fernando soki oyeba kiango lelo bato baza kolanda biso bakokana koyeba na nzela ya bino basali minene ya Nzambe na kati ya mboka wana Kongo. Coutinho azeli musele na Nzambe oyo tozeli kosambela pona tina yabi makuna. Mais moi je n'ai pas une explication à donner aux combattants sur Coutinho. Ceux qui combattent azana besoin koyeba sur Coutinho akine kutuna ye. Mais ngai na compte rendre aux combattants exact. Même ce qu'on coûte. Epaphras alobaki au promettant que éventré boa. Epaphras c'était malade. C'est malade, maladie na yebo moni ango. Donc façon baseli ko se conduire ils ont permettre même te ko engager débat na bango. Na ko engager débat na ko sona bato o baseli quand même na ba idée ya bien. Il y a un dingue tout ça ya boye non voilà tous allez organiser organisation de biso ya ngoyo tout lingi to ya parce que tu sais que yaye c'est que la fandi na Belgique te non mais balobi tu sais que di yepe aller mbongo lokola trahir ba combattant bon ce que tu sais que aller mbongo ce ko yo ya kolia mbongo te nani ou bien bazana mutu na bango bazo bombela bato. Non, babi que baza ko préparer batu oyo bango ba rocha pour baza apolitique d'abord disons bazo préparer batu pour balingara ba politicien te babi que ba politicien baza ba mabaluka tangwa batindaki Tshisekedi akende na ki disons Tshisekedi akende na Kinshasa ba soutenaki ye na ba mbongo na bango il fallait quand même ayebisa na peuple à se soulever contre pouvoir ezali na place. Donc problème bango c'est que bato se soulever bakufa. Mais pourquoi bato se soulever kuna bakufa bango bafandia? Mais c'est très mais yo qu'est-ce que bato? Ce que bato ana bazolo bake tu sais que des les sociétés. C'est pour cela que na lubika baza bagarde civile. Na ba despect. Bato bozela quand même bofungola mayele, botala bozela faire na banane. Ce qui toque n'endenga bon mutu a celle lit le collège Tshisekedi azana na 81 parce que les rwanda bazaki na ka Mobutu dans les temps balobi que ezalaki ba jeune na Mobutu il fallait qu'on entretenir une certaine opposition il y a masqué donc ça en opposition parce que la preuve en est que ceux qui a pembenya pouvoir comme pouvoir à boinaye atikika Mobutu a continuer ndenge za ko sala et que balingi ba jeu anate na minito que lutte il y a ko libérer mboka eza makasi ce qui balingi ba jeu anate bazo ba avion ba yakisha ça ce ko tolingi ba jeu anate bolingeli angote wap ça c'est tromper quand même les gens ce que bazo ba tolingi ba jeu anate. Mais qu'est-ce qui empêche que lobby bamona bango na Roissy bamona bango par exemple qu'on est à Bruxelles bazo ba avion bazo le besoin tozoya bazo bangani bazo tolingi ba jeu anate. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que distraire ba maman na ba papa. Bisso, tout ça sur le terrain. Bon, le but que tout coupe na bateau na bisso. Mais bateau basé sur place. Bozo beta bango. Bon, le but binoté. Puisque bateau ce sont les leaders d'opinion. Yo kanisi que sima ya wera bateau cause la combien? Sima ya papa wemba bateau cause la combien? Sima ya fali wana ba komuneka mutu pam. Mais sima ne bateau cause la combien? Bongo sima ya évêque, sima ya passer musu, sima passer musu, bateau cause la combien? Ce ko bateau wana bino bolobi tokoyo kana bangote, mais vous solba ki tozo ya. Vous na ngote que c'est un mensonge. Puisque les rokoya au kolobete bateau voter yo. Et je vais vous informer, mon frère, que l'herbe zolo bawana, nazo zonga, bakani c'était que kuna, biso toko mobiliser batute. Ndenge bazo salao, biso pe tozo mobiliser batune. Et bakoyo kango pe bakomonango. Lokola ba toucher l'église, moi je suis prêt. N'avance que na cadre l'église,
c'est le pasteur, où il y a cette déclaration dans ce scène, il n'y a que l'évêque. Est-ce que Baloli langue no 7 fois pour que au solo la nabangonde au solo la bon. Yoka papa, ngaipe na zozonga na Kinshasa. Si 35 ministres par exemple, au commune 22 bawuti poto. Gouvernement nyo soto zakala ngone. Plupart ya ba ministre bazako bawuti poto. Et je vais vous dire que nous allons faire un mouvement là-bas. Ce que c'est que le gouvernement est salami, ministre moko ya poto ko zalate. Puisque kuna pe batu batangi bazali. Ba oui bazo fanda pe kuna bazako s'exposer. Awa basolo bao, l'air bakoya, l'air bawo bazakuna wan. Bazaka pe na discours lokola ya bangwan. L'air basolo bakikune zo tamblete. Ba uti waps ba uti aw. Bana mboka bafani bazotala. Mais avec tous ces mouvements, nous allons conscientiser le résident du Congo démocratique. Vous allez voir. Des résidents qui souffrent de maladies qui n'arrivent pas à soigner, selon ce que combattants, des résidents qui n'ont pas à manger et que les pasteurs bazaro bokan c'était que kuna batu balala kana na balabala bokan c'était que batu walia kate bangunde baya kolesango tolo bananu awo sino kutiba musoso bazola libanda no kuti mwa ndako ya matiti awo en pleine paria toko ke nayo ozo kamera baseli mwa ndako matiti awo na paria pasi ya awa ezaneti ya kunate mais mboka na mboka siko biso toko changer mboka na biso pona Paris bongo soke ezeli malamu pourquoi bazolinga baya bafanda libelete pourquoi bazoya parce que balobi connaît tous au kouf basi basalinini pona bato histoire mais ngayo na sena sangisa babiloko ebele na sena ba preuve na tinira est bango basi basalinini ça isa kokosa bato balo ba ke toza bato a DSP toza mécontent depuis toye pas boye bifute que ezali sous toza na moyen te puisque je ne pense pas que bato basali na occupation ya kusala ba ko s'occuper na kuya kokotaka na l'église ko profaner l'église acte basali hein naza ko ebisa yo que baza ko s'encourager l'esprit d'équipe mais ils le payeront cher. Dieu reste à Dieu. Hérode a persécuté l'église mais batanga Bible ba mona koma Hérode asukaki biso église tozali au milieu du village naza politicien te puisque Yesu lera yaki akutaki na wuti ko ebisa ba Israélien bazaki na boumbu ya ba Romain ba ko ebisa nga place Yesu akene ko libérer ba Israélien na boumbu ya ba Romain ya César ya Nzambe soki bazana makambo ya kutuna politique basi la kalere ba ulenga nkoyi bazo ye pa boy batuna kabango batuna ngaite. Je n'ai pas un compte à rendre à un combattant. Merci. Voilà. Alors, tu remarquais que bande konabiso o tolingi mingi ba combattant tango bakota ki na église ACK bazalaki ko clamer au fort que banzambe na bino oyo boza ko sambela ezali banzambe ya lokuta et que il faut bisonio surtout to embrasser to comme biso tout ba kimbangiste pour na papa kimbangu yende prophète na biso ayaki et que bokoki kote ya batu biloko msusu te pour na biso batu mwindu il faut tolanda prophète papa Simon Kimbangu yo koloba nini wana nous sommes zaka mensonge baza ba kimbangiste te baza ba kimbangiste te puisque ceux qui bazaki ba kimbangiste ba ko tenir discours wana te ba kimbangiste baza ba tout pacifique boblige comme to comme kimbangiste na makasi te lokole bazo sala ngusaki baza ba kimbangiste te il trompe et il cherche comment il okupona kokosa esprit ya bato ya poto mais Dieu merci puisque na landi na internet ba papa na ba mama ou ba fani na poto ba bandi ko réagir ba trouver ko eza mouvement sanguinaire. Pourquoi vous allez critiquer ba mususu na méthode bino pe vous avez utilisé Kimbangu obligé ba tsa mena na makasite
Si quoi on a tourné bino, pour toi aider bino na nini? C'est ce que moi je me demande. Je ne vois pas par quoi, quel chemin, aider bino na nini. Bino ba fani ya poto ba kozana bilo kwa ekimbango e ben ça ba noir et tout. Bolinga ki quand même ko kumuna que le monde voulait muto sa libre ya kusamba na Zambia ya lingi. Ya kusamba na Zambia ya lingi. Yo ku ya ko obligé ba to lelo bo komba kimangista. Uso sala une église au côté pe au bout le micro, au termine chaîne. Non ça non. Ça me fait pleurer. Uzape na bapara, uzape na ndako zoke nekolala, ukuza la pena mwasi na bana, umimuni ko uti ko sala musala ya bien. Ya kokota na ndako na Nzambe ko panza bato, ko so micro, ko simba, ko bande ko loba n'importe quoi, ils ont exposé leur vie. Na za ko bisa bango. Ba exposer vie na bango pour rien. Kala mingi te ba ko regretter yango. On ne joue pas avec l'église. On ne joue pas avec l'église. Parfois, esprit et équipe, les baso kutana, bamoni daganini, salin daganini, basuka yango na biloko politique. Mais le coup va outrepasser, beaucoup de l'église, mais c'est les journalistes dans la website que bapika pende, bisoto zeli ko engagé, du ciel, Zambé, oyalanda kabato, oyalanda ki Paul nanzela Damas, a commis avec. Merci. Zambé wana. Okay. Merci. Il paraît qu'on a faire à Jeep na kati ya mboka Congo. Est-ce que tu connais les Cambodgiens ba Jeep na mboka? Mais bango va toujours souffrir. Mais Jeep à Congo maintenant en quoi il les intéresse? Donc aux hommes que c'est le mouvement, il y a un mouvement. Avec Yosiko ozo cerner, disons oza ko comprendre te elo ni balingi exactement pour batake bilamba na boye baloba makambo ba kimbangu baloba makambo ba kabila baloba que baza bato sans idéologie. Jeep na ngai siko ina bango ezani Jeep basala kangwa sibajaki poto ngamu tunatenda ke bango na poto. Mais poto bazo bato bazo au moins dans la vie il faut que ça la tout réussir na vie. Pourvu que yakutika tena muteme lukunya bozana poto parfois eloko ko sala les élites beaucoup mieux que yo que les tina bateau bazana Afrique lukunya. C'est pour ça que le monde va faire allez bah PC 200 bah PC 300 et ça basé sur un c'est non tu quoi bisa yo boke tu es là qui bien les razo better ba Mobutu azo better ba Mobutu ça c'était bien là et ça qui musique il y a bien. Mais le coup là-bas, on a besoin de mettre les personnes qui vont alors, sikoyo, ça devient maintenant mauvais. Aux hommes de raisonnement, ils ont le kunya. Conseil ni ko pesa bango parce que bazo sala quand même lutte au moni na mboka opposition ezanga raté Tshisekedi ya kiti Kinshasa ba opposant pe bazala na Kinshasa ba leka na ba télévision je crois que koki ko affirmer bango que ba leka na télévision ba lo ba pe mabe ya Kabila na télévision na Kinshasa te ouais c'est ce que ba le ba combattant ba ko beta yo ko beta nani ça c'est un pays de droit c'est un pays de droit au monika exemple personne mais ouais tekali bango ba yeba ba Superman. Il y a ce qu'on le combattant, c'est ça leur culture. Débat, il y a tout le monde qui est gauche. C'est le débat. La télé. Il y a des gens qui font pas bunda. Mais où dictature, ce sont des dictateurs. Il y a quelqu'un qui il faut continuer na yango bazo ko ce peuple congolais au Congo il y a la démocratie bo changer les bango combo butika makamba ba combattant combo c'est que bo benga bango ba despé ba carte civile et pourquoi bo benga bango ba combattant quel combattant ngana za ko bisa yoko awa bato gauche basali bato droite basali et pas na biso bazolo bwana ba débat isala makana télévision Kabila bazolo bwana bazeli ko finga ye na télévision na ba politicien mususu bazobo ikasali bien te ba yebisa ka bango ezalaka avant émission isila ba yeko beta bato c'est pour cela que na lobi que non
Bako sebiso na biloko pam pam bonete. Je suis pasteur na côté loba na Nzambe. Soki bango loba na Nzambe pona bango ezana tinete. Eza problème na bango ezali nzela baponi. Oui. Bah, tu as quand même toujours ba vie na yo par rapport à makambo belé au bazali ye pas luka yaye. Musala na Nzambe na banyango na pasi. Les Rwanda ba yebaki ngate. Nazola na bitoko, nazola na zelo. Nazopoli la mbula. Avec 25 000 personnes. Zambako songaite. Il faisait la Kabila. TV to sombi Kabila muto sombele biso. Radio Kabila muto sombele biso. Ndako to zotonga wana Kabila muto to. Kabila kuti to zotonga ndako wana. Ye muto zotonga le biso. Ezali lokola ba mensana kina tango Mobutu. Mobutu apesi mutu carton ya mbongo. Yango na itreli comme Ezaka na bato. Allez. Ezaka na bato Mobutu tende mutu ba luka changement wana na kati ya mboka wana. Nabi ezaka bato Mobutu te. Solo bako méthode Mobutu azalaki na yango. Bazoka nisekeza kuna tirelo. Ngai naza mutu na Nzambe. Nzambe na ngazu songa na ndinga na ngai. Bino bozele sika basala ka bajip. Bozo yango si ezapete. Mais pourquoi qu'on vient mutu en Afrique? Poto boluka ki yango. Poto boluka ki yango boteke lukunya. Balobi moni siko ke ba ndeko bazana Kinshasa, ba mona que les soi-disant combattants bazana projet mon côté ya société, bazali na ligne de bazana loko mon côté, tantôt ezadi pe ya bato, tantôt bopesa mabonzete, tantôt bondimela kimbango, tantôt ezabo sambelete, c'est ça ko bongisa mboka. Ça va. Likambo ya ba marchand de miracle par rapport à miracle au Bosalaka. Basengi na bino boya isusu na poto te. Parce que na poto miracle au bino Bosala. Pas ces ande na Kisasa, pas ces na Congo. Batu bako kufa nzala na Congo. Batu bazako bela chaque un mois muta belaka. Ata azana ma bokono ya ma ya oyo bikisa marate mais chaque mois malaria typhoïde balobinde ba miracle na bino Bosala ngo na Kisasa awa na poto te. Awa boya koluka ka mbongo. Ba oyo bazoka mbokuna ba utiao. Sina uti ko ebisa yo. Plupart des ministres ba utiao. Ah bazana posa miracle na bino. Miracle na biso bazana ngo posete. Ngana zo mona bundoki. Omoni bandoki. O bazala yiko loka na buto. Ba moni ke beglise pe yawa. Et comme il chauffe, comme il bien, comme il nivelenine, tout mi caché, na sima ba combattant. Nde bazo le bébé lokwana. Yes sur le bébé. Aller partout au monde. Combattant mon toko pekisa mote. Prêcher la bonne nouvelle. Ce qui a mon amour qui est en tinete, afin de l'entendre qu'on aille. Kolobana mutu ke koyate yo zanen. Yo zanen. Mais quelque part, depuis réveil et Salema Nakacha Congo, on dirait bino ba pasteur, ba homme de Dieu, bosali échec moko très 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 fort. Pourquoi? Parce que mabe nakati ya Congo na Kinshasa surtout, ponga na beta ki moi tour na zaki na Kinshasa na kenda ki ba Lubumbashi, surtout na Kinshasa sika na avenue moko 5 églises ezali, mabe komi makasi, ba maladie ya kobwakela batu par-ci par-là. Musala na bino nini ba pasteur na kati ya Congo Kinshasa. Yesu asilisa ki maladi nyonso. Yesu lero aye asilisa maladi nyonso. Lero akotaki na cimetière asekusi batu nyonso bazaki na cimetière. Misaka uzango yeba. Oya zolo bwana kozela parfois un féticheur. Oya kaka oya zolo bwana. Na koyebisa yo que muto kusilisa masumu na mukili azate. Qu'on a le but que, et c'est le meilleur qu'on a une seconde malayo. Nous sommes pas forcer mon tout est. Mon tout soit libre, il y a qu'on choisir, ce qu'il y a qu'on s'embelle. Yes, soit salé que bâton soit s'embelle. Babamba qui est ma banque témoin d'azam. Banine babamba qui est ma banque. Basaki bâtonine. Ata mon tout o ya kosili sa bâton soit banimele yes azate. Mon tout kosili sa mabena mukile, puisque Satan a zana mukile. Basa na Nzambe bazosela bango musala oya kondima andimi oya koboya aboyi
oya compte awo na paria basana nzambe bazate bongo siko yoyo bango basali yoyo nazo kaka bango moko bakoti na ndako na nzambe bapanzi bato eloko bango basali wana ezali ya basambeli ou bien ya bato basambela kati acte kaka wana. Mais pourquoi bazolo bana bawo bazana kishasa na moment bango moko bazo poser yango. Donc ça veut dire que le sambo ba forcer comme tout bazo tei oya ndimi oya boya boy. Mais koloba que masumu eleki bazo salanini ou bien parfois ils appellent comme sous les agousa namuto balobi manipulation eleki makasi bandeko babolingo na banze de binomoko bouti ko yoka ndenge nini pasteur mukuna alertaka biso atikelaka biso message o message ezalaki penda nzambe alobaki na kati na ye mais mingi batretaki ye na façon ebele motema mabe azali pasteur moko boye mais botela bamakambo nyonso tu pasteur mukuna alobaki ezalaki lokola bilembo pona biso basine bandi komonisama basine ezali komonisama bandeko bino bokanisi ete bakomba to makambo basala ndenge pasteur mukuna mosali na nzambe akenda na kolela na motema bino bokanisi ete nzambe penza kopesa bango chance bakende kozwa bokonzi na Congo ata kudu ndenge bazali ko baganga Etienne Tshisekedi bokanisi ete bakozwa chance ndeko bozali komikosa mosali na nzambe soki aleli na kati na motema ezali neti olelisi nzambe na lobi ete mosali na nzambe o azali na kati na solo o azali kobondela nzambe na kati na solo soki olelisi ye ezali neti olelisi nzambe na kati na motema mais boyebaka ete banzela na bino nyonso bino moko bomikangela yango mais boyebaka te bakelele nyonso bozali kosala ezali na yango pamba bandeko ata bosali nyonso ata bolobi tokobimisa mobulu na kati ya Kongo mais boyebaka ete nzambe akobanda kosala tu kokwese bino bokokoma na point moko boye bozoluka bosala boye mais makambo eza komarche te po ete bino moko bosi bomiloka bino moko bosi bomikomisa bana ya mababe pe eloko moko eko marché pona bino ezali te makelelo bozali kosala botikala na bino lokola kaka bana ya mababe eloko moko ekosala malisusu te pona bino mawa na bino po ete biloko bozali kosala tokanisaki ete bozali bato bozali kobunda pona ete bomemela biso makambo ya malonga na Congo mais toye komona ete bokomemela biso nde makambo oyo ekozala ete po ete tolela kutu koleka ndenge tolelaka na tangu ya Mobutu. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda pe bino moko bouti komona ndenge nini comportement ya bato oyo ezali ndenge nini makambo bazali kosala ezali pasi pe mawa yango na bandeko babolingo tozali koyebisa na bino ete ebongi malamu botia yango na motu na bino ete makambo bakomba ta bazali kosala na poto tolobi ete valeur ya bakongole na poto ezali lisusu te lelo soki oza koloba likambo ya bakongole omeki koloba yango epa babikolo mosusu oka banani bakongole balobaka kutu bakongole te bazairwa donc tozali lisusu na valeur te likolo ya mwa bato moko boye oyo occasion epesamelaka baye koniata poto alors que olie baapprendre mingi bakomi na mboka ya mondele rien bazali kosala kaka kivoyu na kati ya poto pe bango nde balingi bakomi koloba lelo na kombo ya bakongole alors que bato ya mayele bazali bazongi nsima bango bavoyu babimi mpona koloba na bato ete tala kongo na biso boye tala boye pe eloko nazali kokamwa baopposant congolais mosusu bazali koya mpona koapuye bamakambo na bango pe koloba ete bakombata baza bavoyu te me oyo basali ezali nini pato na sikoyo vie chichi oyo sikoyo bakombata basali ezali nini po ete vie chichi mutu alobaki ete ndenge ezali wana bakombata bazali bavoyu te alobaka yango boyebi yango me lelo sikoyo batuna vie chichi eske oyo basali ezali voyu ezali bavoyu to bazali bavoyu te po ete vie chichi abandaki kokarese meme bamabe na bango lokola ayebaki ete eza likambo ya cotisation batia bambongo na kesi ya IDPS akomaki koembrase bamabe na bango kokarese meme babétise na bango
Pona koloba ete bango nde bazali bato ya solo me bandeko. Nazali koyebisa bino ete Nzambe ako confondre bango ezala ta ba vie chichi wana ba ko confondre bango eloko ezali te. Sika nyoso bazali kosala ba plan point baluka bakende kosala mabe na mboka. Nzambe ako confondre bango pe Nzambe apesi ba bénédiction déjà epai ya les reis bato mingi bazali koyeba te bandeko. Oyo nyonso tu bazali koloba nzele eza te eloko eza te liboso na bino bakombata molili na molili. Ngai nazali koloba yango ete liboso ya bakombata na ba opposant congolais o bazali kosala makambo na sese na Kinshweki nzela na bango na liboso ezali kaka molili na molili oyo nyonso bazali kosala pamba zero. Nzambe akopesa bino nzela te. Soki kaka Nzambe balobaka Nzambe azali juste Nzambe akopesa bino nzela te bandeko. Oyebi ete non maloba oyo évêque Mukuna alobaki ate Nzambe apambola évêque Mukuna lelo soki na koloba ete nalanda nzela ya Nzambe na ye komona ete basinie namoni yango epai ya évêque Mukuna pe nalobi ete ya solo penza azali mosali na Nzambe pe nalobi yango mokolo ngai na kotia makolo na ngai na Kinshasa na kokende mokolo ya yenga ta moko nakende kosangana na lingomba na ye pe na yoka mateya na ye na recevoir ata une partie ya bénédiction po ete bateya bakosaki te azali mosali na Nzambe elokuta boyebo me bandeko oyo nyonso tu évêque Mukuna alobelaki biso bilembo emonani kolongola te kobakisa te po alobaki ayebisaki biso malamu to denonse bato oyo me lelo oyo bomoni bamakambo oyo to negligaki ya mosali na Nzambe ekomi kobeta retour pe retour nango na ndenge ya mabe yango ete pasteur évêque Mukuna te Nzambe ya pambola yo esika ozali na sengeli yo penza Nzambe apambola yo bakisela yo mingi na yebi ete papa ozali na mosala makasi kuna na Congo me Nzambe abakisela yo mingi po ete bato balingaki babimisa neti image na yo neti ozali mosali na Nzambe ya lokuta ke ozali mosali ya Nzambe moko lokola bandi me lelo na ye komona ete mosali na Nzambe lokola pasteur Mukuna Nzambe penza azali koutilize ye pe azali na kati na bosembo kati na ye esika ezali no akoloba no esika ezali oui akoloba oui ngai nazalaki moto oyo nazalaki na badutu mingi na makambo etali basali na Nzambe mais soki lelo ngai nakoma kondima a partir ya pasteur Muku a partir ya évêque Mukuna wana nalobi yango nazali fra na maloba na ngai bandeko bolingo na banzi ete o tozalaki na yango wana bino moko bozali komona pe bino moko bozali komona ndenge nini comportement ya bakombata bozobe ezali kosila te pe makambo bazali kosala mais bino bato bozali kokarese mabe na bango bozali kobomba mabe na bango pe koloba ete basala bozali kosepela ebongi malamu bomonaka ndenge nini makambo ezali koleka bomonaka koma situation ya bakombata ekoki kokoma tina niveau bakamataka babetaka ti bajournaliste kobamba bango babiloko pe kozokisa bango bino moko il faut ete ya bino po ete mingi bazali kobosana puissance ya biso bajournaliste na bamessage tozali kopesa yango nde ezali kosala meme bakombata wana bazala yango tolobaki ete bopesa bango embargo soki bino bato ya presse bopesi bango embargo bandeko esili bino bokanisi bakosala lisusu nini mais lokola bolingi kokende koambrase bango kaka bino moko bokobanda koasime bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.